vivre, c'est vraiment atroce. Et j'ai du mal à supporter ça, ça fait 8 jours. Je ne sais pas dans quelles conditions il se trouve. Je ne sais pas où il est, qu'est-ce qu'il mange. Nazali na sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika biso ezwami bino mpe tika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabotanga bino tokofungula basango ya mokolo malelo na mai manso makoleka na république démocratique du Congo po ete biso banso tozali ozage mpona koluka kolandela kokota kotala nini ezali koleka na yekolo ya biso mpe tokosola mwa ndambo likambo ya ndeko na biso set kipuni oyo biso banso tosi toyoki mpe mayema azali koleka na banzete na libango boyoki mwasi na ye pamba te tokendaki koluka yango mpenza koluka mpe tobimisi yango totie na lolenge wana mpo tolingaki te toexpose ye boyoka bobele nini azali koloba maso matikali bokolanda yango na bolayi bwa basango kasi yambo tokota na mama elikambo na biso napesi mbote na ekipe pour la tene États-Unis d'Amérique mbote ekomela mana na ngana kunya dolanga na États-Unis d'Amérique mpona nini te yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Clovis Tamutunga topesi mbote na Big Daniel Ngenda mbote ekomela JKM le number 1 ya océan de la presse congolaise et pourquoi pas Mwana mère de Bruno na Autriche na mboka elite makanaki prisonnier de Jésus mwana mère bo partager l'émission bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime pe bo s'abonner massivement na ine sengo mingi ya koyoka Mungu baba moko ya ndeko na ngai penza ya mwa mikolo miike na yoki lisusu Gigi Odimba Nicolas Kanzambe alola apambola bino bisika bozali na plus 32 na mboka ya ba mama missionnaire na Anita Babel il faut que moto pe bakoka Lumumba merci na ba mama ya moto mojali moto mozima mete la diaconesse Henrika Montana kila metete talo take tumbakane ko to bokela lokondo efam pekato na akene pasteur papi na mo Carmel bobengela biso epé bandeko nyonso merci na maman de l'Ona Suisse et maman na Jolie en tout cas vous partagez l'émission bon liker le grand professeur Achille Mavena Molonga no Mireille Mave la patrie ou la mort nous vaincrons papa Alfred ana maman Clarisse na mboka ya Seigneur Jésus na okipasi la na ino na okipasi Passe maman Jolie qui est dit na Canada passe zo sala biso bandeko na ngai vraiment bolandi wana oyo azolo bala pinzoli azolela ezali bongo mwasi ya cette kipuni bino baso boyebi yambo ya maponami azali pena oya ye ba groupement na bango basala to pe parti politique na bango kasi basangana ka mingi na mona mboka Moïse Katumbi tozali ko kamwa ndeko la biso utaki na lipaso ya pandicite. Car c'est ce qui les deux, si je ne me trompe pas, ndeko la biso bamokanga ki na aner. Tina likambo ebanite. Tina likambo to yebite. Mais na sena mai nyungu boyoki moi se kolela. Eko ningana po ba yebisi biso ndeko azali lisoso te. Pamba te babengaki na mwasi na ye babaki sengela ya kotala mobile na ye. Akile kotala mobile ne mokolo mwalelo ba pousser okotala liso mobile note. Mais toyebi ke ba déclaraki bango moko bandeko la biso o bakangaka balobaki ete mona mboka santé elle malamu te po ete aza utaki na lipaso siko tolingi totuna uwe set kipuni wapi ye bandeko langa ba congolais to kondima eloko oyo te à moins que ezala fausse alerte s'il vous plaît to uti ko bungisa ndeko la biso azalaki ministre ya transport Chéribe Okende babomaye basali biso théâtre et mona mboka histoire na ye lelo evandi po ba intimida famille na ye balobi vous avez pas les droits ya koloba non cette kipuni ou rien moi si na ye na bana baza na posa na ye baza trop jeune babalani trop jeune bandeko nanga moi ça za kolela ayebi condition mobile azali te tozali na posa toyeba azali wapi amonani te tokolinga te bandeko nanga oyo komi problème mosusu s'il vous plaît mes frères et sœurs congolais total la Congo la biso na liso ya malamu
Total la Congo la biso la liso ya malamu. Qu'est-ce qui se passe dans notre propre pays? To comme étranger na mboka la biso. Non non nous kolanga. Boyoka baninga liboso ya batata mokonzi mo ekolo na bango. Traoré azali na Senghor. Azali koyoka réflexion ya ba jeune. Mais ya biso awa ezalaki consultation na ebité soki consultation ya nini oyo esalamaka na mboka oyo basali théâtre ya consultation la bango bami consulter bango moko bami lobami bango moko et consultation ekenda ti jengu consultation ya bonyama ya bojoba oyo lelo ezali kobotela biso eloko moko te bande ko état de siège to koma wapi état de siège to koma wapi ba député état de siège ezali wapi tozaka en état de siège na ba moi na ba quartier na ba commune ça c'est comme kobeta pamba papa to éviter de quoi il s'agit mais ndeko moko uté ko yebisa biso ça les États-Unis d'Amérique merci maman de toi ah maman Jenny nanga Zemanga maman Jenny Zemanga que Dieu vous bénisse maman bonheur nzambaza na bino la chabienne maman sociale bande konangai mon mère de Bruno vous partagez mes missions bato ba s'abonner maman Célestine na papa Michael vous à la France ah mon baba na Angola na Luanda précisément na mboka jadis totelema jadis tola la terre mes frères et sœurs congolais. Nos compatriotes, nous avons le droit à venger ma sang et à bandiko la biso. To kontima boete. Allez-y comprendre que la prison makala. Makambo et salami soki ezaki na France, soki ezaki na Kenya, na Bujumbura, na Angola, et un problème moko très grave. Mais awa ezo le kasi comme rien n'était. Président de la République, les garants de la nation qui n'est pas la Ndembo, aussi longtemps bato bakufi na makala. Hein? Où est le commune? Azako sepela les sano ya Ndembo, mosi longtemps sans toutefois abima alobata ba condoléances, atikata maloba moko parce que équipe peut pas dire que ça RDC oui c'est bon, mais natango o matangezali, bato bakufi ebele ba violer ba mama ya bato. Bato ba bomi bato to yebite. Nani eko sa lelo kwa na ebanete, bande kolanga bota la liste ko bofunga mako. Les chaînes à Libération. On se forme, on se cultive rien que pour vous dire la vérité. Hein? Nous disons tout ce que les gens disent tout bas, on dénonce les incendités, mes frères et sœurs congolais. Qu'est-ce qui ne va pas? Bande Kolanga, Tozan attend un soulèvement. Président Eli, moi, Lamboka Marté Fayol m'a dit, Nyoso Ezo Salama Boeza pour distraire yo. Parce qu'aujourd'hui, si notre frère n'est plus, ça sera catastrophe. Donc, on crée biloko pour éliminer Batou pour na kobo ya cohésion. Pour na kobo ya dialogue parce que ça la défaite. Alors papa, tango zo mona makambo wana oza eugle. Soko monyango za moyete beta déjà mbela la peuple. Kenzela oyo nga la linga ke sala pola bolamu na biso ko sala te alors soulèvement. Peuple basala o bakoki osala poto libérer mboka la biso ko makile ya bandeko la biso kulaka boyete. Bandeko la biso ba kufa kate lokola banyama. Bandeko la biso bazo kufa kaka boye. Et puis Congo eza bongo le ba papa Tchan Tshisekedi. Ce qui boyoki kaka ba radio trottoir oyo zobima, cela veut dire c'est ça la vérité parce que vérité za kala mboka te. Vérité ezala kala mboka te. Alors ba papa ba maman to fungola miso na likambo. Ndeko la biso Jires akokende bongo te. Pe to lito mona set kukuli ba kende na ye l'hôpital parce que a otaki l'opération tam ba kangiela ba ndeko aner azalaki malade. To lingi to mona ye. To lingi to mona ye boko floué biso te. Famille moi si bazole la bolandi les bandes d'émission aza la posa ya mobali na ça fait 8 jours azo mona mobali na été basa couple moko trop jeune yango naza ko tuna bino bandoki oyo bozo sala makamba be ba sase oyo est-ce que bozali bato est-ce que bozo yeba que Dieu existe bozo yeba que ce manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonnera est-ce que bozo yeba que celui qui tue par le pain périra par le pain est-ce que bozo yeba que nzambe pas ko venger
soki bino bolongi mokili boza na makasi mandoki armé bozo boma bozo sala boye mais justice ya nzambe est-ce que bozo yeba qu'il y a un créateur qui a créé le peuple Congo qui va venger les 100 Congo? Est-ce que bozo yeba qu'il y a un créateur Congo, le Dieu de Congo qui va venger les peuples Congo? Est-ce que bozo yeba un mot? Oh, tiens mes frères congolais, pas jusque là, pas jusque là. Ba piétiner, ba saboter biso, ba bomi biso, mais na lolenge oyote, na lolenge oyote. Tokoki kotika likambo boyete. Président eli soki ba boy cohésion, ba boy dialogue po bazo sentir que na kosolo la ba kokweya, bazo linga ba kotsa biso la système moko président oza mutu okozalaka mokila te, yebisa na peuple. Peuple a ça là quelque chose pour tous soit quand même dignité na biso. Parce que tous baumbu quoi que tous vivre. Banguna bazo bundisa biso et banguna ona ba adversaire ona base ba côté bazo banda ko lia malembe malembe. Bazo banda ko longola malembe malembe. Rien n'empêche que ba étouffer dans le lenge moko bo lobi lobi ko tous à la surprise. Alors c'est le moment, c'est le temps pour venger. Parce que tant que tu as la siège là, basako boma, cela veut dire basolo baketozo zela tata ya koloba. Alors tant que baso la sabotage ya boy, basolo batozo zela Martin Fayulu madi ya koloba o akoyo koloba. Alors papa soko moni moyete, requis les alagaires moko bien, pesa bale la peuple. Na yaki na lobaki, to sala baboy. Alors tout se prendre en charge, comme disait Mosé Laurent Désiré Kabila personnel. Tous les bundélignos sont tous à l'esclave. Il y a un bateau qui va dominer le service. Oui, tous les esclaves impérialistes étaient. Il faut tout kaboala bango. Baza banza bete. Na uti kotali salabino. Kabu ya tilanga vidéo ya mwande komo bazolo ba makamba Belgique. Le lenge ba flamand. Hein? Bateki abattoir na bango pour la famille Shindikana, jeune maître, fils de l'homme, toujours propre comme d'hab. Malgré ces gens-là, matin, midi, soir, leur bite, c'est pour me salir. Pour moi, c'est pas un problème. Je me suis déjà habitué d'y être sali. Ça sert à rien de faire un combat que tu gagneras jamais. Vous avez des fortunes pour faire la guerre, mais vous manquez d'argent pour nourrir vos peuples. Dieu n'a jamais vieilli, mais les hommes vieillissent. Bande konaye awa ton abattoir ya moyo. Abattoir ya moyo ko kozwa tikuna. Zo bra tikuna. Amuna naye awa na abattoir. Abattoir ya moyo bande konaye naye ko informer na communauté congolaise parce que ngai na sa vidéo pour la communauté congolaise. Na sa vidéo que non abattoir bazo kanga. Ba congolais ebele surtout bana basi oyo ba boko la kaba jigolo na palais ba silika kia sakanate parce que ba yebi ki abattoir ezali secret ya mibali na bango oyo ba yaka kosomela na bango ba michopo ya ntaba makoso ya ngulu kosombela bango ba côte fumée parce que mibali ya Belgique mibali ya poto ebele balingaka to vite fait mandeko na ngai kwa mana yesika oyo bandeko pour la communauté congolaise. Vous voyez que Flamand a sombi abattoir. Flamand a sombi abattoir na 2028. Batutu o bazu da préavis. Bazo bana kotonga abattoir. Borolala bolamuki bokuti awa fermé. Non ça va dire parce que les lots Belgique, nous avons ba Flamand na ba wallon. La flamande ba wallon ba de bonangai bango ba tu ba dirigera mboka oyo Belgique mais so botali par rapport au remona que non et ça va gagner ba ndeko tamla mwamba ngoko au remona que non et ça va gagner ba flamand ne ba tu ba simbi Belgique ba flamand ne ba simbi Belgique parce que bango batu ba dépasser mbongo ebele. Pas comprendre que nous, Congolais et belé, Africains et belé. Au moins, on a 40 ans à Koufi, 50 ans à Koufi. Bazo Koufa n'a pas maladie incurable. Congolais, voilà, on a très bien. Bon, remarquez que nous, ici, au Somba, côte fumée. En France, là, on a trop.
bato ya France balela bakode filme trop balela badendo trop balela babiloko ebele trop mais babiloko wana ezalaka na cancer babiloko oyo bosombaka awa la plupart eza na cancer parce que batumbaka yango artificiellement ezalaka te na bamoto neti ya bamoi na kisasa bazwi mbisi bakoka baiti yango na moi c'est-à-dire que non mbisi etumbami naturellement mais awa ezali artificiellement yango bomonaka ke non bango moko bato wana atekelo boule pimenté atekelo côte fumée atekelo biloko tozali fumé mais ye moko aliaka yango te ye moko aliaka yango te bandeko batora yango oyo naza awa na bato yakosala video oyo mpona koyebisa bandeko tu ke non construction ezobanda awa na 2028 awa tout fermé 2028 awa tout fermé bandeko na ngai congolais azaka teti ayokaka te na ye esika oyo mpona kokebisa bino bandeko otala ndeko zopena tu zokuna tu batalaka mpo congolais azaka tro teti basi ebele babokolaka bajigolo na poto awa nasalaki video ke abattoir bakangi bamama ebele baleli mpo na nini bakangi abattoir parce que mibali na bango bavivaka nde esika oyo mpo mwasa koya awa asomi michopo ya ntaba asomi makoso ya ngombe asombi makolo ya ngulu asali mobali buyo mpo mibali ya belgique ebele bandeko omona mobali na 2020 azalaki molai na 2024 akomaka mokuse libandi eye makasi parce que komela basupa pilipili komela basupa pilipili eleki bandeko na ngai komela basupa pilipili eleki abato yango yango oyo bandeko botala deja koto oyo awa ezaka na polele erotu koto bakanga otika polele mais soki otali ero deja babandi kokanga yango po kongola aka tro teti ya bandeko na ngai zwa awa basalaka milongo esika oyo omona kongola ye awa awasala mulongo akosala pena mulongo babundaka awa likolo ya kosomba biloko oyo ezali na cancer baflama baconstate ke bakongolais ebele baafricain ebele bazokufa na poto likolo ya komela kolia babiloko oyo ezali inapproprié bandeko na ngai oyo tu oyo ezokanga trop teti ne ezokoma congolais ero deja awa ezaka polele me bakangi bazokanga deja kote oyo tu ekoma ya ferme bango nangona oyo tu ezolongwa tu oyo ezolongwa bandeko nanga ekoma ekole ekoma baekole awa nasaka video oyo bandeko mpona kotimbisa bakongolais tu bisika bozali la dasa petale bandeko na ngai napesa moto na ngai na 5e dan femme de l'homme Mama de Lucie Mardoché Aurélie Oliviera et Yosef et Yosef et Yosef napesa moto na ngai na maître Eric Biokele l'homme de la cour maître Eric Biokele l'homme de la cour napesa moto na ngai na Salomon Bwangi le vieux joueur de Bruxelles Papa Yoyo le vieux joueur de Bruxelles napesa moto na ngai na Karine Maele depuis le Canada Toronto napesa moto na ngai na Elio Basantu fumu ya Munich. Vous voyez maltraitance au bazolinga kosala biso. Donc bazolinga konyokola biso, bazolinga kosala biso mabe. Alors biso tokoko ndima likambo la te. Union fait la force. Bande kolanga. Biso tout aussi to moni échec ya Tshilombo. Biso tout to moni lo lenge nini incompétence na ye. Biso tout to moni lo lenge nini azali na ye ko kipete likambo etali république parce que ayebi yango te azoko kayango te, il n'a pas été préparé. Ayiba ki pouvoir, a gangester pouvoir, bolandi bino nyonso ndenge nini IDPS et limwe. Alors tokoki kondima buzoba oyo te. Peuple azali force moko oyo mutu moko akoka kosaka na ete. Alors peuple congolais va distraire
Peuple congolais babomiye. Peuple congolais basali makambo ya buzuba et peuple congolais batie bongo. Mais comme Nzamba yebike, bokoki ko bebisa peuple na ngai, mais kozana bato bakola musa peuple wana de chaîne de la libération océan de la presse congolaise pour la kosala éveil patriotique, pour la conscientiser, ko mobiliser, ko sensibiliser et kolongola peuple congolais la bolima. Alors bande kolanga toza wana biso la bino ba mama bonheur, to bengana, to solola pour la libération ya mboka la biso. To koki kozela te, to uti sensibilisation, to zo continuer kana mai eloba papa mbanda. To zali kolanda nzela ya révolution, to zali koluka lolenge kani makongo ekobika bosomi na yango. Alors na babiloko to zo kuta nango to kokoka nga munoko te pona koya ko annoncer la peuple ke mutu oya linga ke kolo na ye akoki ko vanda lolenge wana te papa na ngai. Akoki ko vanda lolenge wana te bandeko na ngai. Akoki ko vanda lolenge wana te bokula kaikala. Akoki ko vanda te koko jina. Pourquoi tozo vanda? Pourquoi tozo zela? Toza kozela nini? Tozali kozela nini? Nous avons le droit. Yako koto yako bima yako luka lolenge nini poto se soulever. Mais eloko zo zanga biso za ba moyen. On n'a pas de moyens. Bandeko langa si aujourd'hui ba annoncer le wa ndeko la biso. Cette kipoun. Boye bisanga Congo kozala kimia. To kozela basa la banquette to ba procès. Parce que bato ba bomi to yebi. Sikoyo to kozela ndenge bakambu ya Chéribin et kenda nango kaka boye. Donc il y a le sang de bana Congo qui coule et puis sur le bela biso le côté mauvaise femme au tema mabe division. Tokoloba kete po ya zalaki na ngamba Moïse Katumbi basangalaki tokoloba kete po ya zalaki boye. Non, c'est notre frère congolais. Amour patriotique, amour du prochain. Et ça les sous-sautés. Congolais zagi mawa. Et là qu'on a l'obaki la moyenne de kolanga Jacques lobi ango la TikTok. Na lobi comment Congolais zagi mawa boye. Bomoni farmalo la kwe ya sali accident. Batuti azo baluke était encore en vie. Mais bino bozo so ba image hein. Congolais comment na image hein, ba téléphone Android hein. Pour publier yango. Tango bo publier yango. Ndeko akufi non assistance à personne à danger. Nani ndemo. Na silisi. Na yaki pour la biso zonga na nzela. Zonga na nzela ndeko nanga. Nous avons un sérieux problème. Mboko ezo ki na kokufa. Alerte ezali. Biso ba oloka biso. Mais tozo telema pona ko sala musala. Tozo telema pona ko ganga. Tozo telema pona ko informer bino. Vous croyez que biso to sala makilate oyo ko bangisa pe biso. Kabuya ko bangate. Hein? Na batan ou na ba moment oyo. Mais regardez ce qui nous arrive. Ce qui te lobi to lala. Congo ba ko zoya yango parce que basi ba contourner Congo. Projet à Koboto langa no Congo basi ba zoya. Bandeko tokati Teresa Mine Zamba Pambola bino. Tous sont pour la révolution. Les autres c'est pour bien les opérations Jeanne d'Arc, opérations sauvant notre pays. Merci la Kabou et l'homme puissant, on échange par l'équipe qui gagne. Merci la Pape Dieu, directeur à recherche stratégique. Et personnellement, ça nous compte pareil, mais monsieur Babisoba. Pour amener Angola, nous bondi à botar de bonne et ça monsieur Kokomé. Maman d'Angola, la mort qui tenait Florence, Prato de Bido. La patrouille, la mort nous vaincra, la peur doit quitter nos esprits. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Cette qui punit, Tozolokaye.